Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a un Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous l'avons dit, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a une chambre froide de thé. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et il y a un sur le Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango yo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Moko te ekokani na yango. Donc mutu nyonso koto koyoka basolo kitoko, okolanda masolo kitoko, bemisio kitoko, ya bino yango yo. Donc mususu ezati, donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele, donc sepelisa bino elongola bino mwa basusi banini, donc site na bino yango yo. Boyoki yango, bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipai nyon saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider, Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Merci beaucoup, très chers amis internautes. Encore une fois de plus, l'honneur est pour moi de vous retrouver à travers cette très belle émission Carrefour des étoiles. Comme vous le savez bien que cette émission a été toujours présentée par moi, votre humble serviteur Junior Moyoa Boulom à Latinique de plusieurs couleurs. Et aujourd'hui, pour la toute première fois, je reçois pour vous dans cette émission un artiste comédien bourré de talents du groupe du président Faustin Soukari Elombe. Il s'appelle Bongos. Bongos que vous connaissez tant, Bongos Oasala Kamusala a Sepelisa Kabino. On est ensemble, nae, toko beta baleza côté, toko beta baleza kati, toko parler de tout sauf rien en ce qui concerne l'actualité dans sa carrière, l'actualité dans ce monde de comédie. Boebi que Papa Maïndou Oazalaki, artiste, comédien, groupe évangéliste, il y a président Devo c'est Moussoba que je salue en passant et je souhaite aussi mes sincères condoléances à Outikoti Kabiso. Yangoto beta moi li solo na artiste na biso Bongos Mbote. Mbote Papa Junior. Boni santé. Santé za bien ngolo nzambe. Obi ke Bongos voix ne comme vraiment voix ya ba sala nzambe. Normalement bile ya batu nzambe za prière. Do yango moni fo ezo sala mabongo. Mais naza toujours artiste parce que za na batu belé ba déclarer balobi bongo so sila bongo so bunga na defaka talango te naza nango toujours ezalaki ke nazo luka nzambe parce que musalo soki ozana nzambe kangama na nzambe soki ozana kisi kangama na kisi mais lokola ngana yebi ke nzamba za likolo ya bakisi nzamba kabundu walesa nde na kangama na ye naza toujours pona bino naza toujours produit na bino oyo bo consomaka na tango nyonso bozaka nango na tango pesa ke bo boyoki bongo saye bofungoli porte na kota kasana toke lelo pe na koti na kotokete na ye nanko tozo continuer. Balobi que artiste comédien belé obaya et pas kabundu ales na ba malade na banini yo muto eda bango parce que au moins yo loko za artiste osunga ka bango memi bango évangéliste assemble pour na bango pe bazui guérison après ko zo guérison ba kimi na bango église. Merci vraiment au lobby yango kaka ndenge Jésus Christ alobaka au lobby yango. Nazawana pona bande ko nyoso. Nzamba salinga appel nazui grâce nazui ngolu ya kuzala pembeni ya évangéliste Claude Kabundu Alesa pona kosunga bande konyoso e papa moko ya mutema malamu papa moko azana compassion papa moko azana bolingo na batu donc azotala te que depuis na bandi na ye na mutonkole ti to komi na bon marché
changer attitude te ayambaka nga ka ndenge ayambaka nga et puis bato nyonso nayaka na bango ayambaka bango donc yango moni ke naza wana naza mpona motu nyonso soki omoni moto abengi nga edenga mpona kutana mosala ya nzambe don wana grâce wana nzambe apesaki nga yango ezalaki nafutaki mbongo te yango moni ke mpona koremercie ye nazosunga bato. Merci beaucoup, nous sommes toujours là avec l'artiste Bongos Boyoki Binomoko Nenga Lobike na musala o ya cinéma na musala o ya théâtre donc ezakaka 2 mètres o ba dirigeango c'est-à-dire soko lingi fétiche oké pas satana soko lingi pas bonzambe kobaka kana bonzambe mais sala musala na yo parce que Bible lobi c'est lui qui ne travaille pas qu'il ne mange non plus tozo koba bongo c'est boni santé à groupe Simba. Groupe Simba charisme toujours tozana biso na papa Ilombe Sukari Lubakwa Faustin vraiment na pesi mbote nzambe apambola parce que eza facilité ko gérer ba star bazalaka kesika moko maintenance unité amour charisme tous ensemble donc eza facilité nzambe apambola parce que epesa meli bato ebelete donc tozana biso bien santé groupe Simba toza kitoko biso nyonso. S'il faudrait au loba par rapport à la carrière na yo na groupe Simba, quels sont les erreurs peut-être oyo monaka na groupe Simba oyo peut-être oyebisaka bango ba korjato koko pesa ka atoli? Bon, soki na kopesa toli na groupe Simba jamais na télévision parce que ngaza déjà moto na nzambe nakopesa nakobondela mpona baerreur wana soki nakomi olobango nakopesa bato vraiment exemple ya malamu te bato ebele bakobeta mabaku erreur yango tobongisaka biso moko na ndako moye nakolobela yango na télévision te. Merci beaucoup, amis internautes. Grand merci à toi, mon boss et mon papa, Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Mama Micha Micheline. Merci aussi à la personne qui est derrière la caméra, Garnet Mukenga Jonathan, Balobi Moulmawa Bakajibabuni, Moulmawa Benda, wa Madame Tchena Cité Dinato. Donc, grand merci aussi à Elvis Ngombo. Grand merci à toi, Kouloutou Magela, Adrisha Moto, Maître Bébazibé Baya Adrien. Merci pour nos conseils. Grand merci aussi à celui que j'appelle le frère, le chantre de l'éternel frère Alex Kaloucha, na Liège, Kuna na Belgique. Artiste Bongos, aujourd'hui, monde ya théâtre na deuil. Papa Maindo azali soute. Mais zolo ba maman mingi ba artiste comédien ba simba ba kisi ba nini yango temps ekoki ba komo kende parce que ba simba qui ba fait étranger betla bisono lisolo ezani. En tout cas bolimbisanga ngana le kana nzela ngo ya ba kisi te moyena lobela na sela campagne ya kisi na sela kisi campagne te ngana ebika Jésus Christ oya pesi biso talawana ye moko aza artiste munene Jésus Christ vraiment aza artiste munene lokola biso toza ba descendant na ye tozo défendre kaka ye na kati ya misala oya tsekati na nzoto na biso soki papa Maindo akufi ezaliwa mutu oya pesa ka mutazwa ka eza Jésus Christ nzambe ye moko oyo ayebaki lelo papa Maindo atika biso. En tout cas, oyo bazo simba kisi eza mwa ba erreur parce que signe ya ko simba kisi eza ya ba faiblesse ya ba faible mais moto ya ebike ami yebi mbisa te za mukeso ko ebiko nanger ata baba kene bala munene ako nanger kaka donc nazo pesa ka conseil na bato basimba ka bakisi ndengo yebisinga wana mais en tout cas vraiment naebi makambo ya bakisi te naebi kaka mutakufi mais nazwi information ngo brusque nazaki na kati ya prière nazaki na ngomba na haute tension na maluku tango na ye na yoki kaka o Maindo akufi Christian Soga nde mutu atindela kinga bango na tseko na WhatsApp. En tout cas vraiment nazaki na regret makasi parce que akufi trop jeune et puis azana tala makasi et puis groupe évangéliste mes condoléances bopelisa toujours ka moto boa groupe moko oyo botombola ki bendele pona kombo a Jésus pe bo salaki musala ba jeune frère wana ba papa ngwasa ba papa Maindu
basérie wana baigeti bamarie hélène en tout cas vraiment ezalaka mpasi mingi koyoka susu na actualité ndenge bozalaki en tout cas naopesa bino mpenza conseil ke bozongisa unité na bino bozongisa ampleur wana charisme wana oyo ezali kosala quand même concurrence wala bamoni groupe Simba bamoni groupe Sinark bamoni groupe Évangéliste groupe Sans Souci groupe Sobe groupe ebele et ya Bodo tout ça en tout cas vraiment que bino bozusu matanga bozuite metozu matanga mes condoléances na ba artiste nyonso famille artistique en tout cas nzambe a pambola biso courage toza kaka na se makolo ya Jésus et en tout cas ils ont vraiment passé bandeko yo bayebi biso tosi tokota bino na ba mitema eza passé koyoka sango ke moko na bino atiki biso moko na biso atiki bino mais artiste akufaka te ba evre ne koloba boyebi papa Maindu bo soutenir groupe eza na mawa bo sunga bango bo consoler biso tubungisi mutu munene artiste munene na kati ya groupe munene évangéliste en tout cas bande kobotika biso te toza toujours ya bino mais groupe évangéliste ezali nzambe pe azali c'est ça. Mais s'il faudrait bisabato parce que zoloba maka akufi mais malade nini akufi oyoki na uti koloba na yebi vraiment penza te nakoki koloba lokuta te parce que ngai soki nalobi nde bato bayoki mpe bandimi mpo ngai nayaka na vérité bongo si abimaka boye te mpona kosala ampleur na internet o bongo si alobi bongo si asali te nalobaka oyo namoni te nakoloba te en tout cas vraiment naza vraiment na information bien te namoni kaka bapesi biso rendez-vous lobby vendredi na les prophètes na popo kabaka eza flati oyo bango basalaka répétition oyo bana poto mingi bayaka bafandaka wana na les prophètes donc bango barepetaka wana na Kasavubu na Prince Kasavubu donc toza wana mpona kozwa information ndenge nini tokokunda ndeko na biso à l'honneur ndenge nini bokunda ndeko na bino à l'honneur bongos aujourd'hui tovandaka na monde à théâtre en tant que professionnel na musala oumeli déjà soko ozotala théâtre lelo ozoloba ke ezomata to ezokita eloko moko te que ce soit théâtre musique ezomata na Congo mpona motema mabe toza na bolingo te soki nalobi yango baproducteur kala bango nyonso bagile bavon Major Bisadidi Alpha Bokole bandeko ebele bazaki na association na bango ya baproducteur na Paris bandai kosolola bazaki na prix moko bayebaki na bakashe babandeko ya na bakashe ya baacteur te bongo si tokopese 100 ogoke ne pas Gilles Bavon 100 ozonge pas Alpha Bokole 100 mais biso ba comédien poto yokana ki bango bazo yokana pourquoi biso to yokana te soki bayeba senga 100 bayebi singa te bongo si okozwa 30 30 atayi moko 30 poni kosabote moninga ko 30 na célébrité bongo saza nango vraiment 30 poni kodimine mboka noko producteur parce que jusqu'à maintenant producteur atikala kozala te maintenant encourage ka bango parce que bazwaki ta ya kopenser na biso bato ba consommer ka biso tozwa kata 10 francs tozwa kata moins 20 francs mais 30 30 nde to bandai kolela tinde komoni ke mopepe sili ballon ebeta makasute terrain suko ba matite tondi donc na minute oyo biso nde to créer bolingo poto mata mais soki bolingo ezate sata yaka kotsaka ba ranking ba conflit po ya dondo ka biso to kitaka yango moni eloko mokezo marché te yango biso nso to komi na net producteur azai soute kasi ba producteur bango balobi malgré tout bozana ba YouTube mais ba kokai na bango kaka ko bimisa ba DVD mais c'est que mal bino mo ba artiste et comédien bokomi Bongo si TV Bellevue TV Moseka TV Peshanga TV Sila TV ba bibino moko lokwa bokomo sa makamu na bino yango moyen pe bango ba bimisa bino ba DVD za babanda ko bimisa na ba DVD liboso babanda futa caché combien babanda ko bimisa na ba DVD liboso baya kaka na kolela bango balela kaka me bakenda kana esengo baye pa na biso baleli bazongi na esengo oyo kamba basero na baoteka CD moko 10 € mais awa azofuta nga pa même 200 €.
ozolanda combien de cassettes oya koteka na 10 euros lelo soki alingi akutanga na bonne santé po ya liaka il faut to jouer biloko toyeba ba producteur babandai kotala intérêt na bango mais batalaki intérêt ya baartiste te soki nga nazosala transport nazoboma bato lobi na komema bango lisusu il faut quand même nabatela bato wana po lobi na mema bango mpo nazwa quand même 10 francs nde bango bandai koboma biso babandai kopesa biso te et puis baacteur ebele bayebani te boyebi bango na poto wana bayebani te na Congo awa baye kaka balokoti fi moko azana eka mwa misu makasi ayebi koloba batie na théâtre lobi tokomi kosala ne caché moko il faut quand même tout ça là dans différence bongo ça na groupe Simba ya Ilombe Sukar nani président Sobe azana groupe na ye Lisboy ozomona batu bazoya na sa kombo mélange koti babomi musala ba impolitesse se koti allez lokola biso kuna batu nyoso bamona ka batu nyoso oya le kaka na télévision tout le monde azaka artiste mélange koti impolitesse se koti oka il y a comme des camarades des producteurs ba pese responsabilité akome boma bongo sa nga mi mona ye nani akia ningisi nganga na ye akia ningisi maloba na diaboliser diabo pou bongo salika kasute babenga kasu na banzonzingi te bongo sa sila pona nini vérité nde koma ko boma biso okoka tamsu na banzonzingi bongo sa zaka mingi te na yebi ko jouer te boyebi ngate na sepelisa kabino te ezande vérité soki natali naza quand même mokolo naza responsable na yene ko sa musana nge sile ko minyongo producteur ofutanga na momozo bisanga na poko njoka na poko na zozo avio zozonga combien bana banyongo nanga combien pe azali par ya Gilles Bavom to ala na banyongo na bino esili natanga mususu nani susu oyo kosela makambo na ko kosela mutu makambo te na suna tangi mususu eza mabe ya lokola na limbisa ete lokola na limbisa na bosana lokola na koma bongosi ya walesa ya nzamba kabundi walesa na lingi polémique te na lingi de ko bongisa mitema bato e bizala blessé na bongisa ngona iko bebisa mitema bato te donc bazaba ndiko na biso basalaki mabe to limbisa bango mais to renouveler que bango soki basali yango lokumu nde ya mboka na bango lokola bango ba na avantage ya kobima mboka baye bazui ba innovation baye nango pourquoi pas si la TV Exil TV Moseka TV Bellevue TV pourquoi pas baza osala ngo ba se retrouver parce que bato yo bandai ko sala lokwa ba bimisaka ba CD ba ozo ba tuna valeur te maintenant c'est ça ba ozo bino valeur te comment ba on ba loba ke bango ba sala bino na poto bozala bozala quand même reconnaissance biso toteka mana groupe Simba na onjonjingi ite biso to banda ko teka mana cassette biso na poto nzonzingi namte kasi abala kala poto eyeba kayena no ba producteur ba ete ozolanda ngana yeba na po boyeba nga eza talent o nzamba tsekati nanga ebeti yo sepeli nango lembe yateke mutu moko bango baza wana pona baza ba commerçant bateka kangai bien sûr tango ba oteka nga akoko tondo te bongo si nateka kayo mais soki nga nateka makate asomba kanga ateka nga ndengeni asomba nga po ateka nga po ani po na zaiti il faut reconnaître nga pena reconnaître nde to marche bien mais lokola bango balakisaki mutema mabe prière na ngelo baike yo lobi yo ndo ya kaka ko souffrir nga na talaka yo na kendeke na londa tikilo kumu na kena pass na tikilo kumu na kena pass totala lobi soki kokoma musika ndo moni risolo na bango isili moko asaka sute ba musu bakoma ko bata makutu na sima ba acteur aboyi ko bima mais acteur aye yo mona be mukulu lukula moninga ngai penja mukulu na yeboye zwinga journée mo Mbappé aussi ça ya ça nga tournage yo kame ozo ka transport makolo nanga pineti na kotambola ozolanda makolo nanga pineti pesa nga mbongo ya caché nanga soki na yokeli yo kaka mawake na yokela ko mawa yoko yokela nga mawa mukoni tango na osisa ko jouer toute la journée na zonga ndako lokwana ona sombi lupango te kolo lupango ayiko takenga lokola otsala nga déjà lokola yo lobi osala kanga na yeba na mokimimba soki kaka kolo lupango ayiko zwa mbongo na yana ngote ari
internet ekoma nango tala ndenge baosala bongosi akoka kofuta mbongo ndako te ena yebani koyeba nango na Congo mbongo eza te babibolia na mabanga ati ba dédicace libanga eza cop libanga eza mosala moto asalaka te libanga ezali reconnaissance que sœur Lili Akele sœur Jacqueline na Suisse mwasi ya papa Jeff encourage kanga te akanga bonde la kapona nga Mado Spaghetti Marie-Louise Bolumbu et puis leki nanga nani Christelle Bekay vie zwa mwa nini ya boye ocha boye tango apesinga pona ko remercier nani eloko ko pieti nako peseka bonjour merci Christelle Bekay merci grâce du ciel lokolo yembela kanzambe bien à Londres batumbu nyonso ba consommer yo ba yo kanzambe na munoko na yo donc partout nazo yebisa ba ndenge wana tango abamba atende ko ngalo ko na su avantage ko fanda pembeni na mundele moi bodi a bien boy zoa wana nde eza salaire nanga te salaire nanga ni na ina sali musala nanga na sisi opesi ngambongo nanga mais mabeza ki na bandiko na biso osali musala après mutaya kozwa mbongo na webise yaka na sima yo mati avioki ozolanda mutona na ko mona ya zwaki musala lokola entreprise na ye eza vraiment lelo ta mususu ba flat nezo renye major bisadidi ozolanda ti lelo abundaka na ye mais malgré abatamaka mais abundaka na ye ti lelo abatama na sima na malgré abatamaka na ye bisaiti malgré abatamaka mais ye penja abandaki ko valoriser musala na ye ebo ba titi ba Marcelo Titika ba Gilles Bavon yo tourner bilo ya Gilles belé quand même bon to continuer kasi. Merci beaucoup. Nous poursuivons toujours avec l'artiste et comédien Bongos, l'artiste du groupe Simba, Grand Zonzinger Yambokoyo. Merci Nabino Baebozas. Coaché Simonté, là je vois les commandants Bouchiri et Maman Monique Motema, commandant Bouchiri, na Suisse Kuna à Lausanne. Grand merci aussi à Maman Anto Motema, Papa Roger Chakabalobi, association Akas, toujours de l'avant, et Kendewawa. Merci pour vos œuvres caritatives. Grand merci à toi, Sylvie Kabeya Motema, Papa Dideka Songobabi. Rendez-vous à Moko le 14 juillet en France. Kuna na Genevilliers, soirée Espefak. Babiba Dani Bokombe Tsunami, Bakoti Makamwango Bako Zalazala. Papa Dideka Songobazawana Bako Zalazala. Donc, événement Koleka Kitoko. Artiste Bongos et l'Obama qui na groupe Simba Tanyo so Bongos Sala, c'est comme si a saisi opportunité ba Herman ba lobi papa ba dendi lona ba Canada ezadi anini ozwa o revaka ou bien ezaka ke rendement peut-être ya salaire na groupe Simba zanango ezo suffire te na ba besoin na. Merci. Donc Herman de aye azui salaire à monene ko le capable azui a foutre avion ki ko le kabongosi ndé batu ba loba. Merci nzamba pambole Herman parce que ezatana ye nzamba beti kankan akei ezama beti eze sengo nanga makasi parce que azale kinanga azui formation na makolo nanga et puis akutinga yaya soki akei fierito nezopela nani yaya bongo nakoyoka mabepo ani soki Herman akei nazani sengo makasi parce que azwaki formation bien akoya kinanda kwa bien nzamba pambola bisika zali na mosi na ye bisika bazali ndenge Achille Mwanzita lobaka bongo c'est toujours kosi kayumba ndenge moko donc naza mutoyo nazaka presite ngabanga ka nzambe na nzala babenga kanga beta boma mikolo ba benga nga vetu cop donc nasala kama kamanyoso nazana Jésus Christ voyage mbongo biloko wana eza matabisi ya liboso kozala na Jésus soko kozala na Jésus ozala nyoso donc nabanga kate sengo nanga soko moninga apambola na ye lelo eza mokolo nzamba bongisaki asalango po e encourager nga lisusu na kolisa kondima nga binzambe merci Herman akei lelo lobinga pe na kokende
na sepeli. Donc Bongos, est-ce que na carrière nous aspire à pe ko kepoto? Eza vraiment nyongo ya miso o batu nyonso bazaka nango artiste azaka na ba vision ya ko bima parce que tant ozo bima il faut ya na ba innovation osuye oluté nango libanda poto eza eloko yo artiste nyonso na Afrika arrive ka kende yango so tango epesa poto eza na makolo nanga poto eza na maboko nanga naza mupaya na poto te soki na kei lelo ozola na ngai so na kei lelo baser Lili Akele baser Magie na Suisse baser José moi c'est papa Coco bandeko nyonso Lili Akele ba naza na bandeko ebele ba metampinga nyango ba jamolai ba maya kangu donc bandeko nanga bazebele na poto ebele na mpaya te à part wana bana nzambe akabundu walesa ebele centre de réveil partout na ozala mpaya te lokola emaza na Allemagne baza kuna baza na bakampagne monene na bapasteur ebele ya centre de réveil donc mokili mobimba poto eza facile donc soki lelo na lamuki pa papa walesa siminga na loboko bongo si lobi tozokende Canada na kei lobi to donc naza no bangela ngote tozotika nde temps ya nzambe na kotisa na yeba nzambe na vanda na lia ina mela na kotambola ne mokili mobimba na ko consommer tobetali solo mokie kaka ya Emma ke na compte ya en tant qu'artiste ou bien église ou te faire voyager? Emma azaki marié tant qu'ayaki kosala mosala nzambe na centre de réveil moi sinaye asali appele mobali babalani babongisaki déjà que bon mobali azana Congo moi sina na Hollande donc musikate babongisi papa akende kuvanda pena mama taraka kandenge azosala mosala nzambe ndenge papa na biso alobaka ke biso fo kaka mukaya tolata mukaya ya robite pona nakutana na mama nde papa présenté alobi mwana nanga ye wana yebo yambaye na mutema moko parce que aza serviteur de Dieu azalaki mutu a sensibilisation azalaki kotanga Bible en église azalaki kotambola donc c'est un garçon ou bande ko banga nzambe nzambe apambola place azali bande ko boyamba po azana nzambe c'est ça bande ko bayamba po azana nzambe bongos lelo conflit moko eza entre ba jeune talent obaye na ba mikolo na théâtre obakuta bino bambiaka tango zo juger savoir faire ya ba jeune talent obaye parce que ba mikolo musuto tuna bango ba traiter bango de tout le monde ba petwa ba ebi musalate oba petwa ba impoli oba petwa ba okansa ko fiba mbebonde za ko jouer ko lata bilamba ndeza ko jouer na mbetu ndeza ko jouer et bongo yo tant que pembiaka au bajen talent nos juges bangonde bon biso tozaba la kisinzela na ko banda ko finga ete po akweba musala te akoma lokola nga na ko la kisai kaka ke tika boy sala boy zana ba mususu soki na moni na sepela ka ndenga zuaka asai lokwa ko bunga parce que tout mutu aso jouer lokwa na zana ngwe na makila na ko yokanga inspiration moko na ndengo ya zozwe yepa na ngana ebengi pembeni te loba sala boy ozolanda de to solo la kana bango bien soki bano ya mike bazo ya lelo lobi yo mbia kolobi ke bazaba impoli lobo se comporta ki mabe na bango mais mwana nyoso to azo ekola musala ayalanda kanzela o yakuti ayebi ki bakulutu bazali babongosi bazali je m'excuse baluka bazali bande ko mususu bazali na kotosa bango surtout net herman azaka botosi makasi aza respect génération nyonso ya ba génération ya ba herman ba papi pa nani ba Gilio jeune frère moko utipe ko kende poto awa azaki na groupe na ye ba Gabana mususu papi Kader azaka poli baleki wana tellement moninga yaya bonjour bonjour ngai ta musu na ebite mutu musu ngai papi Kadera na kaka ye wana na komi ko s'intéresser na ye politesse na tindinga na s'intéresser na ye ta musu biso to zaka suna ta ko tala télévision te mais bango bazobima bamusu bazoya na bamplaire na bango
jeune azosalela tabo jeunesse na ye nakoyokela yango mabe eza malamu makasi nakozala na fierité parce que ngai nasi nakoli baleki bazolanda nzela na nga ezosala nga esengo soki namoni azofiba mbebu nga bia osala bo jeunesse na ye nakoyoka mabe te donc eza nango mabe te mutu na mutu aza na ta na ye ntango babongosi bayaki mpe na bongosi asila te bongosi azaka na kati ya nkombo na ye engambeka tonkune yaya ya baleki nde omonaka na groupe sima babengaka nga mokolo mpo nasololaka social nasololaka tu na monde artistique na monde ya bacomédien na Congo Kinshasa mobimba naza na rankine na motu te oyo akoyina nga mpo nalobeli vérité mais oyo ya malamu nde nazalaka na bango malamu oyo ya mabe nalingaka bango na mabe na bango mpo bakoma malamu. Moya Suka bongo en tant que fils ya papa na yo évangéliste Kabundi Walesa tango ba rumeur elobamaka par rapport ya Kabundi Walesa qui a ça la magie qui a ça la kabo ça la kabo yo moko en tant que mwana na kati ya église réponse no ezalani nga bongos nazoyebisa bato yo bayebaka te bakendaka na ignorance biso nyonso toza bana nzambe mais bitamboleli na biso ekesanisaka biso na ligne ya kozala na nzambe. Évangéliste Kabundi Walesa aza mutu po akoma lelo Kabundi Walesa azalaki na pase na ye ti lelo ndenge nzambe atomboli ye ntango élévation eyaka mpe na critique ntango élévation eyaka na bitumba wana eza distraction soki oza na nzambe ya solo okofinga mutu aza na nzambe te soki oza na nzambe te jara vexé ya ba compétent mais soki oza na nzambe okubanga te évangéliste Claude Kabundi Walesa mutu na nzambe en tout cas lokumu mpo na tata na biso moko parce que soko fo toza na nzambe mibale mais soki toza na nzambe moko ndeko na nga amati nakoyoka mabe pwani pourquoi bozokumisa magie koleka nzambe donc makambo oyo nzambe asalakisaka moke ya magie nde monene te wana azosala ba magie azosala nzambe te bon nzambe azalaka moke magie nde monene donc biwana na kati ya bulu yeke bo comprendre te bo consommer parole de Dieu na bao ba otambola na compassion bazo banga nzambe oyo bazangi nzambe c'est le moment ya komikitisa ya kosala repentance bo bungisa ki nzambe bo tambola ki na banzambe mibale bo mélangeaki lokola Walesa Kabundi ministre ya défense ya Jésus-Christ azo tambola na crainte de Dieu azo tambola na directive azo tambola na coaching yango bozo bundisa boko bundisa nga salaka promotion na yete ngai nalobela kanzambe oyo azo utiliser yi na ya kosambela kuna lokola avocat ya ba artiste nyonso ke soki problème ya li na yebisi papa tala ndeko nanga azobela tokende kubonde neti tubundana kina bitumba ya ndeko papa mundanga nakende kozwa ye ba kamera to lukabwe ote boye balobi boye te tout ça a permetanga ku nakende zwa mutu kana ba interesse tokende bisike zali mais flou pona kozwa azo sala ngopo na bité yo za mutu nzambe za na bolingo na bato soki nazwi yo za la kapembe nanga poke oyaka na bato yo bamona quand même que pasteur a rejetaka pasteur yamba batutu oza na musicien oza na katier oza tout toza bana nzambe biso nde totika mabeto landa nzambe akoya aye wera yake pana ye ndenge nini atiki musique de te ezatake sala musique o don nzambe apesi ozole sa famille mais banga nzambe tambola na directive c'est ça akopekisa soki yo bengami mosala nzambe na tango wana soki alobike a évangéliser batu tu basala bazaka basala nzambe banani bakoza batu mabe po lobi batu bateya bango azate mutu na mutakotika na musane mais ala kisa bango porte alors les amuke mais po na tokota ngo photo tambola Jésus Christ akoya akuta biso na position ya malamu. Dans ce sens, batu balobaka mabe nzamba limbisa bino na on va comprendre te mais bozwa temps ya kobondela. Kabundi Walesa za nzambe te nzambe la kisanga muto soka za ya yo te la kisanga na bilembo. Soko bondeli c'est bon. Mais soko zo bondela to zo loba mabe nzamba obeto fimbo po ebele to zo mona ngo botala ngo na ba internet na YouTube makambo nzamba zo beta batu ebele batu shaka ba we nzambe te. Aza musali nzambe bo consommer bo ndima ye ndenge azali. Nzambe nde mutu kolo musala nde azotombola batu na ye. Pourquoi tolinga tokende ba tubi Yoshua na Nigeria
bongo pourquoi ya bino na Congo te soki nzambe atomboleli bino mutu na Congo akomi ya bamagie bongo ya bato mosusu ezaka ya magie te kaka ya bino na Congo bolinga Congo bolinga nzambe mboka na biso toza ya banzambe toza ya nzambe nzambe apambola bandeko nyonso oyo balingaka nzambe oyo balingaka basali ya nzambe oyo balembi oyo batamboli na mabe bofinga bango te me bobondela mpo na bango yo évangéliste yo nani oyo ozwaka ntan ya kofinga kaka ya bato nayebi ke ozwaka ntan ya kosala intercession te obondelaka te ozwaka kaka ntan ya kokritike bato donc nzambe ase akima yo otikala na okaka na kofingaka bato mais c'est le moment eza na retard te se repentir zongela nzambe nzambe aza nzambe ya mawa akoyokela yo akozwa yo mpe aza na yo tambolaka malamu mpo na lokumu na ye dans ce sens nzambe apambola bino. Merci beaucoup Bongos moi dédicace na 2-3 personnes na bandeli na Achille Mwanzita mutu asutenanga Belija de Bundesi banda Belija de Bundesi venanga Harmonie Lova na Luanda atika na ipota yani na Luanda et puis maman nangai maman Astrid na papa Didier maman Astrid onema papa Didier Melissa nzambe apambola bango wana ba maman nanga na Allemagne na sœur nanga Charlotte bande ko nyonso ya ba comédien nzambe apambola bango nyonso o ba consomaka bongo sina comédie pe na musala nzambe bo umela nzambe apambola bino o na pesi mbote te émission na kosa sima lobi na kopesa mbote pa na bosani na komi bino na papier te mais o ezoyelanga temps en temps o ya bengaka nga mingi tosolaka mingi ndo moni nazo pesa mbote mingi mais o botikali bozaka bandeko nanga to benganaka mingi pona bosana kati nzamba pambola bino. Merci beaucoup, amis internautes. Ça commence bien et ça finit bien. On était là avec l'artiste et comédien Bongo, c'est du groupe Simba, qui est dirigé par le président Faustin Soukari et Lombe, mon papa, que je salue. Et aussi, grand merci à tous mes vrais oba solara bien oba que Junior Moewabo il faut aller à Junior Moewabo il faut à crédit il faut à méga Junior Moewabo il faut foutre landa ku Junior Moewabo il faut bala donc batulora ba commanda Bouchiri motema ya mama Monique na Suisse na Lausanne grand merci à toi et batulora ba Louis Jengombo Marchar na mama Bobi nzamba pambola bino makasi Marchar na mama Bobi na Manchester nzambe vraiment pambola bango parce que baza bato moko baza na compassion baza bolingwa batu naza na bato belé basukanga mingi sœur Pamela Kande sœur Grâce du ciel et puis nani papa nangai nani nzambe nanga yo continuer papa nanga koya. Merci beaucoup. Là, je cite Selma Bao Kaka Baso la Rananga bien. Donc, merci beaucoup Kouloutou Magela. Merci beaucoup Adrisha Motomètre. Merci à toi, frère Alex. Beau frère Adrisha Motomètre. Ah, yo, umila kaka nzamba pambola poza muto abato. Bolingo na bato muto ya tele misaka drapeau ya ba comédien ko sunga ba comédien le kwa Adrisha Motomètre na Londres zati. Iye penza umela nzamba pesa kweka mbongo na mikolo ebele Adrisha Motomètre motepela chaleur motepela na Paris nzamba pambola ye. Merci beaucoup aussi à celui que j'appelle mon papa full boss, maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse royale, maman Misha Misha, maman na Kenzo, maman na Leslie, maman na Léa, merci beaucoup. Et aussi à notre superviseur Papi Lokongo, grand merci à toi. La personne qui était derrière la caméra, il s'appelle Garnet Mukenga. Merci. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés, partagez nos vidéos. Je vous laisse bongo soka ça à moi li solo motope gag ACP Sabino. EKM les patrons des Lions, EKM les patrons des Lions et puis Claudia la patronne de na Paris, Mamana Dodina Samba Pambola yo. Tout ce qu'on a moi mouké, tout ce qu'on a vu qui est prochaine fois na kobete la bino li solo ya moi simoko kendeki na restaurant na mobali tango mobali azwaki mwa mbongo baki na restaurant et puis bazaka na bamalewa tango baiko kende na restaurant monene lokola na ba restaurant minene bazui bakomi na restaurant wana batuni bango
bafandi on vous amène le menu moi c'est alobité ba memela biso menu te po ba menu na bango ya kapilipili makasi ba yanga Thomson na kotumba doto suki na wana Stéphane Saraive soki bolingi bozwanga bongosi acteur na bino frère na bino oyo bolingaka mingi na kati ya conseil bato bakabaka batindaka bango te bato basungaka bato batindaka bango te mutu ya mutema malamu ndenge nasalaka mosala na nga mutu ya mutema malamu ndenge nasepelisaka yo ozwaka tante ntango mosusu ozwa opportunité te mais lelo na kati ya émission oyo numéro na nga yango oyo 09 99 21 28 40 plus 243 9 9 9 21 28 40 plus 243 85 927 37 86 wana okozwa bongosi pona kopesa nga toli pona kopesa nga koli pona kopesa nga code pona kopesa nga bolingo pona kopesa nga liteya Jésus-Christ apambola bino oya kokanisela nga nzambe pe akokanisela ye oya kobondisa nga nzambe pe akobondisa ye oya koloba malamu na nga nzambe pe akobongisa makambo na ye oya akozwa entretien ya nga ya vie na nga ya mosala na nga nzambe pe akozwa entretien ya mosala na ye pe ya vie na ye oya simbami nzambe apambola ye abenga nga oya sepelaka na nga kosala minene te biso toyokaka esengo ntango bobengaka bokumisaka soki nalobi mabe bolimbisi nga soki mpe nalobi malamu bobengi nga mpe boencourage nga mpo mbala nsima nalobaka mpo bino bosepelaka nzambe apambola bino bosoutenir émission oyo bolandaka ngo parce que eza na bakalite ya émission oyo ezopesa banouvelle moko exact eza ya kofonde te bapesaka batitre koatire te mais kombo ya motu kaka bokoyoka boyambi bokomona quand même bosepelaka na ye bolandi mais baémission esalaka ke obongosa fingi po olanda yango na bongo bango basalaka yango te mais bango basalaka kaka émission actualité nde bapesaka bino nzambe apambola bino yebela vitesse à G yebela vitesse à G